bisimba simba ya papa Serge Mwembo bandeko nanga bisimba simba. Bisimba simba papa Serge alingi ka bakisi, papa Serge ka bakisi na bakisi. Ye penza bakisi ya mbongo bandeko nanga pona papa Serge ezalaka ne musala na ye. Na makanisi na ye nyonso bandeko nanga ezalaka kaka bakisi, asimba bakisi ya basi, asimba bakisi ya misala, asimba bakisi ya ba chance, asimba bakisi ya ba beauté. Donc ye na mutu na ye ezalaka kaka bakisi bandeko nanga lelo oyo bakisi ya papa Serge bisimba simba bandeko nanga eye ko sala ke papa Serge na biso aye ko bela liboma bandeko nanga na ndenge moko ya pasi pe mawa, na ndenge moko ya somo, na ndenge moko ya kobangi na ndenge moko pe yako lelisa. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi. Salut, salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na papa Serge Mwembo bandeko nanga affaire liboma ya papa Serge bisimba simba ya bakisi ya papa Serge ebele ya batu bakoya kotuna tu oyo ezalaki nini asimba kikisi pona nini bandeko nanga avant ya kokota na muzindo ya makamnyonso ka ndenge ezalaka ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisimpi Tompitu ya balisi bambote na mama chérie mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na yemoko la parisienne ya tongo madame Judith Diampovisa bambote nanga na Franesse NM bambote na Franciel NM et pourquoi pas Gloire Kaza autrement dit Amos Ndai na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Bandeko nanga lelo toye affaire ya papa na biso papa Serge Mwembo ebele ya bato bakoya komituna ebandaki ndenge nini ekotaki ndenge nini euti pe wapi. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker gros solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela.
La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Kandenge boyebi, yango gafker ayelibino na makambo o nyonso itali santé. Oza na problème ya santé etungisaka yo, en tout cas na osenga na yo, benga gafker na lombangu aya kosunga yo na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso to na balandi nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike bozai bele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kande na lobaka kobotama ezalaka ngolu ko célébrer pe anniversaire ezalaka ngolu ya makasi. Pourquoi? Parce que tant de personnes oyo tobotama na bango jour moko ane moko bandeko nanga lelo bazate. Mais soki yo par la grâce de Dieu ozana nos envies, en tout cas ezalaka toujours eloko ya malamu kokumisaka nzambe pe kotombolaka nzambe. Yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na balandi nyonso pe na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na ba nyonso bazana matanga kandenge tolobaka tango matange yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na kokende pa ya bakingandi matange yaka na ndenge ya matanga na système ya matanga matanga ezalaka neti mopepe bandeko nanga. Yango Étoile Nines TV aye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo ezolela na ba famille nyonso oyo ezala matanga na système moko agu na système moko bio na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Courage na ba nyonso bazoleka to baolekisa ba moment moko très très difficile. Je sais que mosusu dans la vie ezana ba situation mosusu ce que se retrouver na situation wana okomi tout na mille et une questions zambe pourquoi qu'est-ce que je fais pourquoi kangai bandeko nanga yango Étoile Nines TV aye penza ko encourager pe ko pesa courage na ba nyonso bazolela na système moko ya bien tozala toujours totinga makana nzambe totiaka mabolongo na biso na se espoir na biso ka epa ya nzambe parce que yende eliki na biso na système moko ya bien. Bandeko nanga bisimba simba ya papa Serge Mwembo nde esali keno lelo papa Serge na biso aya kobela liboma. Papa Serge azana ba mbongo moko na niveau moko pas possible. Tina mwasi na ye abandaki koyeba te ba mbongo oyo ya papa Serge eutaka wapi e bandaka ndenge nini. Pourquoi papa Serge na biso azana ba mbongo exagéré bongo. Sikoyo na ba condition o ba pesa papa Serge ba mbongo na ye ezakaka ya kokaba en désordre. Akaba o mabe akendaka na ba place ya kotumba ba nini ba misuni mabe asala boye mabe mwasi na ya sombela ye masanga mabe ye moko alata mabe azala na mwa ba petit na ye oyo bakobandaka ndenge zalaka kotombolaka ye kokumisaka ye mabe parce que yebi ke ba mbongo na ye eza ba mbongo moko ya bakisi eza ba mbongo moko bino moko boyebi ba mbongo bakisi ndenge zalaka eza ba mbongo moko ezalaka sans misala. La famille Papa Serge ndenge za boelelo aye kobela liboma likolo ya kokufela ya kolia mwasi na ye na lobango ka bongo. Papa Serge aye kolia mwasi na ye mobimba ka boye. Mwasi kobela ka appendicite ya pamba mwasi asala ka voyage ake na Inde bakendo sala ye opération appendicite bandeko nanga mwasi na ye atikala kozonga te. Pourquoi? Parce que papa Serge na biso aye kolekisa ye. Papa Serge azalaki na mwana na ya liboso oyo abota na mwasi na ya liboso bandiko nanga boyoka histoire. Abota na mwana na ye na mwasi na ya liboso. Mwasi ya liboso ya papa Serge mutu alekisa ye mutu alia ye ezalaki ka papa Serge. Donc misala penza ya papa Serge ezala kaka koliaka basi na ye kolekisaka basi na ye pona mbongo. Mwasi na ya liboso ayaki kokufa mutu alekisa ye ezalaki papa Serge eye kosala pe mwasi na ye ya mibale mutu aye kolekisa ye ka papa Serge.
Siko mwana na ya liboso oya bota na mwasi na ya liboso mwana wana aza mwasi moko amikoti sakaka na ba prière mwasi ya vie ya ba prière ye penza jeunesse na ye mobimba amikabi epa ya nzambe aboyi na ye ba distraction o ezanga tina aboyi na ye ba distraction o ya pamba pamba aboyi na ye ba vie ya mibali aboyi na ye ba vie wana ya kotambola lelo koto yo lobi kuna koto yo lelo telengana koto yo lobi kuna telengana kote kuna aboya na ye vi wana ye penza ye moko ye nyonso mobimba amipesi penza epa ya nzambe alobi nga na nzambe na kotika te. Pourquoi? Parce que ayebi papa na bango ayebi cause ya liwana ya mama na ye ayebi ke mutu oyo azalaki à la base ya kokufa ya mama na nga eza papa. Siko bandeko na nga soki deja oyebi ke mutu aza à la base ya kokufa ya mama na yo eza papa na bino, la famille yoko ya kovanda okotelema na prière nde mwana ya papa Serge aye kotelema na prière eye kosala ke papa Serge aye koina mwana na ye na niveau moko pas possible atikala kolinga mwana na ye moko o ye moko abota na niveau moko pas possible aina mwana na ye bandeko nanga aina mwana na ye kana ndenge otolobaka jusqu'à la moelle de pinière aye koina mwana na ye alingaka kutu tate mwana na ye akota na ndako na ye to na lupangu na ye mwana na ye azala musika. Pourquoi? Parce que ayebi ke mwana nanga ayebi déjà misala mabe o na salaka bandeko. Papa Serge auti kokufela mwasi na ye akufaki na end ndenge zalaka ta mobali okufeli mwasi zalata na susi kasi batu bana bamona ta papa na biso aza na susi papa na biso azo se soucier. Pourquoi? Parce que mama na biso akufi papa Serge azata kuna te ye etali ye te ye musala na ye e continue kaka na basi encore abando bima na basi na bana mike na ba oya mike ya mikolo azo sangisaka kokufa ya mwasi na ye kutu. Selon lui aomona liberté moko ya makasi ya continue kosala buzoba na ye oyo ya mesana kosala buzoba ezo sala ka pasi pe ma wabandeko nanga mokili oyo ekomi kobangisa ebele ya batu mokili oyo ekomi bandeko nanga kosala pasi mingi na motema. Histoire ona zo betela bino bandeko nanga eza filme oyo ezoleka epai ya ye moko Poutine de l'écriture Belle-Vie Kandila patrona mwasi nzambe mwasi ya mbongo mama kaba kaba donc ye ko kabande likambo akabaka na niveau moko pas possible balobi awa to zela to célébrer 7e année surtout ya groupe Bellar bandeko nanga ekobeba bandeko nanga ekoinda famille bota. Est-ce que bozali soki bozali kana ba commentaire kande to salaka komaka kuna tozali biso famille bota na système moko ya bien bandeko nanga awa makambo sur makambo awa ekobeba 7 ans d'existence zambe na bomoi la famille na zonga na fondana no moi parenthèse tout tika na makambo papa Serge boyebi déjà ko célébrer anniversaire à liboso ya Bellar Belle-Vie déjà na tawana azalaki la patrona abandoka baba mbongo yango balobaka toujours kozala muto kokaba kaba kozala kaba ebanda kaka na mike ebanda kana ebelete ebele ya batu bazalaka ngape na obando kaba tango na kozalaka na bambongo soki deja na mike oza nango kabaka te atati tango kozala na ebele obando kaba te parce que eza na makila na yo te. Poutine de l'écriture déjà tango kaka bandaki na groupe na ye ya Bellar kokaba ezalaki nde kombo na ye abandaki kokaba pas possible yango bandeko nanga na mars oyo to célébrer 7 ans d'existence ya Bellar. Alors to inviter famille libota nyonso kandenge to mesana ko soutenir Poutine de l'écriture to continuer toujours ko soutenir ye ko soutenir musala na ye et kozala toujours malamu mingi balobi mama lambi soki mama lambi ezalaka toujours malamu to ya kolia filme na biso yango yo kande boyebi bien que komi kokoma na suka soki yo na nolanda yango te na osenga na yo bandaka na épisode à liboso
tala épisode à liboso tina ndenge okoma na suka pour comprendre histoire nyonso mobimba. Filme oyo eza na ba histoire ya ebele bandeko nanga eza te keno ifo na ya na ba histoire nyonso na salela bino ba analyse te eza na ba histoire mosusu oyo tomonaka keno eza penza kilo ifo na passer message nde toyaka kosalela analyse. Bandeko nanga ya basi na ye kopesa lisusu conseil ka ndenge boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne ya batoli ezalaka chaîne ya ba analyse chaîne ya ba information et au-delà de ça chaîne ya bana nzambe la famille. Na ye kopesa conseil mibali nyonso ezalaka mibali ya kobala te eza na mibali mosusu tala bango ka mosika tika bango ka mosika. Je sais qu'il y a de ces personnes bakoya kotuna mama Étoiline tokoyeba ndenge nini ke mobali azana kisi to azana kisi te. Mobali soki azolinga yo avant ondima avant bokende na rendez-vous na ye kaka ya liboso tia mabolongo na se sambela epa ya nzambe tuna nzambe la kisanga mobali oyo biso basi nzamba pesa biso lolendo wana soki mobali azolinga yo na liboso wana okoyebisa mobali o tikanga nanu nakendo tia makanisi nanga nyonso ensemble pesa nga temps na koya ko répondre eza ba temps wana okendo répondre wana ndezalaka ba temps otie mabolongo na se okomi kosenga nzambe la kisanga eta ya mutoyo na ningi na yeba ye. Et surtout la prière à mingi ya kosala ka eza ba prière oyebisa nzambe keno nzambe soki aza mwana na yo soki yo muto permettre ke akota na nzela nanga a continuer kobenga mais soki aza muto bien te atikala kobenga ngate abenga ngate ezala na butu ezala na moi atikala kobenga ngate. Ba prière a bongo ezalaka ba prière moko makasi omona mutu soki aza na misala mabe akotikala kobenga yo te ezalaka bongo. Lelo oyo na Congo na biso la plupart ya mibali surtout ba jeunes garçons ebele bakota bandako banganga ebele bakota bikota kota ebele basimba bisimba simba yango bomona atana ba couple belé bandeko nanga tolamuka omona batu bauti kobala na kasika na kobala na pas même une année de mariage oye komona ka mobali mbongo jeune garçon mo ba mbongo moko boye musala malonga sala kateme ba mbongo azaka na ba mbongo bakomi kobenga ye boss bandeko nanga et après moment donné oya komona kaka mwasi na ye akufi mingi bakomi kokimela kaka na kokufa jour ya mwasi akobota balobaka kenon ntango akendaki kobota nde place akufelaki. Lelo oye komika bongo la famille yango tozalaka keba ba mibali nyonso tomonaka na bambongo tozalaka keba yango nga na encourageaka batu eza conseil o na zwa epa mama abiso mama oya botanga ayebisanga lobi mwana nanga omoni vie ezalaka ndenge nini soki olingi ovanda na kimia na ndako na vie na yo mobimba bala na mobali oyo azana iloko te bo banda ko construire vie na bino ensemble. Je sais qu'il y a de ces personnes ba oya ko yebisanga mama Étoiline mibali mosusu bazalaka soki babongi babosani bakomi ko sondola yo mwasi soki oza mwasi ya ba prière soki oza mwasi ya losambo mobali akotikala ko sondola yo te parce que bo banda fondement na bino ezalaki nzambe ezalaka bongo tozana ba témoignage ba mama ebele mama Étoiline asololaka na ba mama ebele o bazana ba expérience ya mabala ba oyebisa yo mama biso eza mabolongo na se biso to récupérer mabota na biso mabala na biso na mabolongo na se soki bo bandi na mobali bino nyonso booluka omona mobali na yo ndenge azomata omona ndenge nzamba azosalela bino grâce yeba ke na yo na bana na bino bokozala assuré mais soki oye kobala na kana mobali moko parce que bazoyibenga ye boss oyebaka te mbongo na ye eutaka wapi ndako nini maison nini asi akota okozala yo nde mutu bakolekisa soki eza yo ekozala bana oko balobota yango bomonaka bana mosusu basi mosusu akoti na ndako alibala zemi ezolongwa kaka zemi ya liboso elongwe zemi ya mibale elongwe yo ozolataka stress ya zata kuna te mosusu akotia na pression mama eza nini pourquoi bazemi na yo ezolongwa ye moko ayebi place bana na bino bakendaka bandeko nanga nga naza mama nayebi pasi penza ya zemi ndenge ezalaka okombi zemi ozosepela ayekala mingi te nga pe na osimba mwana nanga et après un moment donné kana zemi wana soki 4 mois soki 3 mois ale matila ya kobima zemi elongwe la famille
esalaka vertige ya makasi. Yango bandeko na nga eza penza ya motuya ekozala penza bien mingi makasi en tant que bana nzambe. Décision nyonso olingi ozwa oyo etali makambo ya mobali, relation amoureuse, en tout cas tia mabolongo na se tuna nzambe. Nzambe est-ce que omoni nga na libala oyo? Nzambe est-ce que omoni nga na moto oyo? Soki nzambe amoni yo te ekozala malamu, changer na yo nzela, changer na yo direction, luka na yo mutu mosusu oyo bokoki kobalana, oyo bokoki kosala chemin ensemble. Eza bongo ebele ya ba jeune fille lelo bazo kufa. Pourquoi? Parce que alingaki na ye mobala azana bambongo, mobala azana makamnyonso, mobala azana nyonso. Melelo oyo baza lisusu na biso te. Tozala kakeba bandeko na nga. Histoire ya papa Serge e ya kote ya bandeko na biso mosusu. Soki ozolanda filme oyo, landa yango na bukebi o te yama pour que ba erreur o mama na biso 1050 asalaki yo pe okota na ba erreur wana te. Mwasi ya libala, je le répète encore, abongaka na vie de prière. Mwasi ya libala abongaka na masanga te. Mwasi ya libala abongaka na ba camarade te. Mwasi ya libala abongaka na ba sorti ya pamba te. Mwasi ya libala abongaka na vie de prière. Sambela lela epa ya nzambe, lela epa ya nzambe. Omoni situation na ndaka na yo ozomona clarté, mobali na yo omoni ka mbongo babilo moko mosusu boye eza lisusu bien te. Tia mabolongo na se ekosala malamu et encore malamu mingi. Bandeko na nga ka ndenge boyebi na système moko bien tokomi na mwa suka partage na biso biloko kitoko eumelaka te. En tout cas mbo permettre nga na yebisa bino kaka ba bye bye et à la prochaine.